Bonjour na bandeko nyonso na pesi bino mbote na bisika nyonso boza na place ya ndenge na ndenge. Ngai kombo na nga eza Mireille Mputela naza na mwa masolo nazolinga penza nalobela mpona ndenge selon ndenge nini tozo vivre na kati ya Australie. Bon, na ya liboso na kolobela eza mpona ba mama, ba femme mariée, selon ndenge nini bazo se comporter. En tout cas, émission na ngai ekobanda le 20 décembre nde tokobanda. Eza kaka mpona nga moko te, eza mpona bato ebele, mutu nyonso oyo aza na conseil, aza na likambo azolinga partager na mpona biso, abenga ngai na numero oyo bomoni awa na se mpona koyeba ndenge nini tokoki koevolue po tokofanda kaka boye te mabala batokota baproblème makambo eza ebele lere tokolobela le 20 décembre nde tokoyoka nini oyo tokoloba. Nasepeli mingi na ntango mpe tokoloba ekozala bien, ekoleka bien. Napesi mpe baoyo nyonso nayebi bato ebele, basere na nga, bayaya na nga, bamama na nga, boza ebele na kotanga bino te, mais bino moko boyebi na bisika boza naza besoin na conseil na bino. Merci mpona lelo na suki ya